Capage TV. Capage TV. Nga Kolombongo na somo na ba danger na dossier. Yo sala ke loko te mo na ba charge ebele. Mema. Ata liboma mema ko linyo sota. Osoma liboma mema fulu nyos. Boniko. Oye ko kina mikumba me. Oye le kilo atiki. Mais yo so mema tu. Comment ça ne mobile non ya mwana ko kana fufu. Olingi bolingo kende te. Yo. Sana tata ko ngana ya mwana. Oh boni boy. Sana tata fo le ka paysage. Kolombongo yo. Capacité 2022. Motema mabe komi na android ya masekité. Et mati pena izu drone. Et puis période to komi ore babola batonga bakonzi ne bazotonga babola. Lio na zamba leka makasi matongi ngungi. Makambe baby. Boko. Komo kabini. Lingango kota lola. Menzelango la faute tentation landa yo. Olingi tentation te okundi manzambe ndengeni. Tolia raté. Et pumbele banzinzi. Échanger. Et même ba fourmi di papu. Et lembi. Kotonda mabema kambe kombe. Mi sekete na mini ba komi bilongia mawa. Mabo mena libanga ezate mu seta zo talo posa zonga tana kende po avec l'équipage. Nana ko bomanga. Babeta so libanga changite. Mi sekete. Soko bambi kuta pusa ne zakanga. Muto aye na poto azo sala ta personne no $250 bino bata poto bomelie. Maka me mboka ne faka gere bima. Na kama kutu babeti misilita. Na lo ba clair Ukraine et linga kingate na lo ba on ndenge po guerre bimi Ukraine et linga kingate na ebite mais parce que te biso e muta ko bonga pe na mboka na yembo oh na lobi na okay mbongo wana so ina chaka na kopa wa mama ndele ro 3 terrain na ngai 3 terrain na zole ka pe na koti na compte ba pembe na député azaka na 3 terrain. On postule pour la 2023. Maman, capable congolais tout le monde a le dit français et anglais. Na wazolo ba ki yakasa français. Mentalité des amoko. Du sang. Pour ba ibi mo di père et di mère. Congolais mentalité di père et di mère. Beaucoup ça déjà. Besoin d'une assistance médicale à Istanbul en Turquie? Pas de souci. Global Tourisme Service and Business est là pour vous accompagner. Avec des conseillers et guides de santé performants, parlant plus de 10 langues, Global Tourisme Service and Business assure votre accueil à partir de l'aéroport, votre réservation à l'hôtel, votre prise en charge médicale et vous oriente vers les meilleurs hôpitaux d'Istanbul. Et pour ceux qui souhaitent se faire soigner en Turquie, l'agence GTSP facilite l'obtention d'un visa médical turc de partout dans le monde. En collaboration avec Balat Esthétique, nous sommes spécialisés en traitement dentaire, greffe des cheveux, opérations esthétiques et chirurgie plastique. Pour plus d'informations, contactez-nous au +90 50 13 65 32 36. Notre devoir est de vous ramener chez vous en bonne santé. Avec GTSP, vos séjours à Istanbul sont assurés. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou
encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Bienvenue à Capage Télévision, merci d'avoir venu sur Balandarabiso, merci à Kassi Boutique, merci à Irsila, merci d'avoir venu sur Balingarabiso. Bolela mingi o pasta banda ye kapashula pasta base zongi sa base pasta yeyo donc on va masola Ukraine pasta bi kapashi ndenge na ndeko yebisa yo na monaka déjà ndika wana banda kala yango na ndeko prévenir yo merci ba onyo so balingara biso pasta yeyo 2022 masolo ezongi base pasta pesa na bana Capage Télévision baluki o makasi bon ba yebi vraiment on est ensemble aux alibota base donc la bino fort vraiment que Dieu vous bénisse tozalaki tobunga yima muke tokuta lisusu on est ensemble vraiment Capage bumela namoni John à Pointe base et puis namoni pe Arsène donc bumela base vraiment libota Capage TV donc tous ensemble pasta tomoni o mwakala mais to bato bele babaki Capage soko moni pasta yebisa ye li solo nanu pe tuna ye nanu li solo nanu ya mobembo eleki ndenge nini epe mobembo mpona yo elakisi nini na kati ya vie po mingi bazo se précipité mpe babima mboka yango nde loko nayebisaki bato omoni ndeko nanga Capage yo ozalaki mieux placé nazali kosola na yo tant tozali kuna nazali Capage awa 1 2 3 4 ozoyebaka yo moko nayebisi yo kowela kovoyage eza kitoko mpo bayoki kovoyage mais voyage avant okende faut préparer je te dis et puis ekendeli ba voyage na voyage eza na ndenge nango tika boy pasta oya ke voyage ya kotikala andimaka tous les prix kokuta kuna andima oya ke voyage ya ko se pesa nzoto ndenge na kendelaki te na to travailler ti te na beta tour na pema ya différent Capage ko koma na komaki na voyage na poto na te pe na idée na tikala kwa baninga lokuta mabete malgré tout na kendaki na tension wana te komona poto epesinga posa te nde bato oyibande ezala soko nyati bazongaka te eza déjà mais Capage na kwai na faux poule je te dis devant Dieu na oloba clair Ukraine elingaki nga te na oloba na ndenge te po guerre ebimi Ukraine elingaki nga te Capage na kuti bato la pipa bana Ukraine bayebi nga sona be alinga te soko na zo akize mutu na kize mutu te bango tu bandeko nanga basi mibali ba frère na nga po na oloba msomo na omoni awa tala te oya kabelenga lipa nzamba pambola o kabelanga ta lipa pa nzamba pa apambola mais terre moko za mabe na bisaka bino na matemo na sala na yo na te lamba jeune abi poto eza mboka moko faut ça l'attention bolingo ba congolais za na poto te tika boy passe oui bolingo za en Afrique précisément na Congo ngana kanti côté baliaka bien nde boboto eza makasi ndio nde place baliaka bien nde mabe tondi mingi awa na kataka pasi nde comme ça biso likunya ndio nde pasi ya Congo eza kutuma bien koleka libanda na zo vérité oyebi na za ko ebisa yo mboka wana si avant kota na détendre na komaki au niveau ndako boyinga nga Capage na dans ce Capage na zonga elle mo kutu ba pa obakelinga fay ozo basis tala muta Afrika tinda muta poto mbongo c'est qui fait ça ndenge ni c'est qui fait na kwa na faux poule na loba na vérité omoni makamusu foiba Capage kokoma nanga poto yoka ba misus pasa leki nanga po yana o biso ndo benganga bando kama kana sabango boya wa te za mboka mabe o na loba ba Hollande ba loba ana raison na pekisa ki tous les mutu aya na mboka wana te basi nakuta ba benga na Afrique papa bata poto nana ndeko nanga po ya me visa so mwana te yo na période de conflit voyage comment asala ngabi aya wate o so boya pona ningabi so yokinga oyoki bien na o transmettre o vérité na vandi meza mboka mabe ake ya ba Kongola awa isa ya likolo ngana nuna yebana bayebi nga basala bwe bongo ba bayebani te bakosuka wapi yon teta mobile oh Capage na lo mano polele tant fait de sala ki bayebi Capage na sali ba vidéo pour mona ba total avant guerre bi manala de bilamba baso ya ba soda o tala ngoko on a pressentir déjà ton na yebi si yo na vani na mboka wana jour la fête ne bango la tite bilamba ba soda polo ya ba soda na chapeau ba soda ba zonction
na otambwa nango toke petit place ba char de combat ça petit ko to komanga me okena tokende ngabi tokei côté babenga ni mo mama Kiev statut de la liberté na bango ya mulai makasi bo masimo ka chaboy na matini ko ba char de combat na ba vidéo to filmer na ibise memanga place armement ça o ba bitumba memanga ba avion de guerre hélicoptère ba missile bani na tourner ba vidéo wana on dirait na ebaki to siminjela to zongi mboka na patron na tambla ki kapashi basta fele suka ka ndenge suki mageto bomisi ba to stress ngeso mabe mais ega mboka ba congolais tu ba panzana oye go ya bolingo ya te tika boy pasta ba boko sa te na olo bano ba ke mboka lo ke tam ou bien mboka nande bebisi bango ou bien bango ba bebisa ki mboka ba ya batu lo rappel yindi ba congolais ko ba ke na place ba congolais ba saka mo bien na ba Paris ba Belgique ba wap ba s'en sortir na benga ki ndeko nanga mususu wana gere bimi na tongo na poko na bengi oto zalaki na ye avanga na yapo na futa ndako toka boloma équilibre longwa oh ya aza olala tellement que ngabi ba frontière ko mi polele kende ko ta Pologne kende Allemagne oh parce ngabi kende akepe papa direct le là ça na parle pas ça oh kapashi na mona ki même moni mabego za tisuka te so pas ça na linzonja mabe musu na kati mais ndambo ezaki mama malama na tanga gentil yo moni bazaka za kwa puku ole opu poli ata banda olenga na pupola ki mukenga pe na tali ko pupola ise kende kapashi na ba no polele ndibelanga tala oyebi soko voyager na ba condition wana faut za mobile na ki challenger ko mais misa so ba kapasha na soko kate ba bila même bateau yo boye bateke mutu auti mopaya ye bino nde bato aterebo batin awa ezalaka nyatawa mutu aza sanini o mwa yango futa ndako c'est ça kofuta ndako yango ndeni oyebisi nga te tofandika boche obengi mutu na yo na telefone ache voice konga na yo kalokwa information ya radio bokofuta ndako lobi na mboka mopaya bapreferaka mutu avata un mois po ebandika oyebi ndengai kapashi na ki se mutu te on Congo bien Congo makasi bien on voit que Congo bien na ba petit musu na fandela ki bango bando telanga ti depuis quand na fait na ba zone à risque na ba Kharkov obi Kharkov nde côté ke opena biso na Russie mu Congo boye ma frontière makolo na Russie garçon to zaki ne peut bien mais ba petit na tanga ba kombo po ezaka kapashi na ketika moi si na aéroport à voyager songa Paris na train ti neti Lubumbashi boye Kisasa na zonga boye kokoma na komi ayokani mama na mundele bima libanda na lala te butuka moko na garçon di kopa bakota na mama mundele kokoma na komi na te mutuna pe mabana taka mama mundele ayi sima nzela kende garçon pa bayokani na bala kati na erni hiver na hiver na ebisi yo na hiver en plein hiver obimi libanda ozomona penda ke normali na makasi oyebi place okokende te na sengi ka taxi yebisa taxi eya ememanga ti na gare nazonga su capitale na mboka ya poto oyebi mutu na makolo te bavoyage lere nyonso Lubumbashi Kisasa na oyebisa yo baverité makambo namonaki kuna garçon mpe sengwa omana ke flatter moyibo soki moyibe eza na fingi ye esprit kaka ya mbongo ba garçon wana apana kosilukenge émission nasalaki oyo bakosinga o pesa $250 basalela yo ne pe mutu aye na poto azosala te mpe soki bino $250 bino bata poto bomeli ye me mboka ne faka gere bima nakami kutu babeti misili te tala Basta, est-ce que bolingo pena ezala entre biso? Te bolingo na Congo ezala. Bolingo pena, est-ce que Kapashi na pesa conseil. Pesa papa. Linga congolais pour saler ma bête. Mais ko vivre na congolais te pour baby sama. Tika boy. Dimanga. Na ko sauter. Congolais a mututé. Basta, yo yebia okalelo. Na yeba nanga kala mena zongo pete. Oh, je te dis, Congolais za mutu ata mukete. Fais sa confiance na Ivoirien. Fais sa confiance na Sud-Africain. Fais sa confiance na Tanzanien. Fais sa confiance na Égyptien. Non, va nous poser l'Américain. Congolais te. Capache Congolais te.
Congolo fait na ye azana double face na makambo na yo. Kopi na yo etali ete mazoke lango mabe. Yo imagine to ba mbongo to ba tonati ndana poto même sans tindelanga. Na ça peut toke tika na banque. Na 600. Mutu musu na États-Unis ka ba kopi na nga émission toke tika nga ba ko ba ki yo ba mbongo ba pesa ko ta musu ya mabe. Ba to na kuti na poto. Na lo baba zali. Yo ti ba mbongo to ba pesa ko ya bien. Ya fo eza wapi? Ngande muna saka musala. Bino en tout cas ba kongo yo ka ida batu. Mais ba prière ba kende ke église na poto. Na lo ba na yo. Oye pourquoi na lo ba boy tala. Oye batu bakanisaka mateya il faut bamona ngo soki na modèle nini mpo bandima ngo mateya ezaka vie actuelle oyo kapache oyo moni oyo kobomba oyo kokanga na oyo kodevie oyo oyebi te kotia ngo ka ndenge nini ozomona te nalobi oyo toomona nde yango il faut oyebaka nzela ozotambola makambo mosusu okokutana yango yo angani te modèle ya courage na yo ememeli yo ngambo ebele na oloba na yo ebele or niveau courage na yo soko pesi mutu musu akoka te nzela kolekela na oloba na yo kisasa balingi afandi obenge tokemela mutu malamu okabeli mbongo mutu malamu lagi seke kope eza atokene alingi nga nabongaka na pasi lokola ye congolais na oloba na yo alingi nanyokoma lokola ye facilité bozoluka kongo mpe ezolinga facilité te tokosuka wapi banyama kutu kwa bandeke baza kopumbe groupe kala lisanga bakoma mwana pumbe na ndenge na ye pesa ngai pembe kamata baza su groupe omwana basute 13 ndeke baliki na tongo oyo bake classe bazonga na poko bazaka susu na pexi likopa wana nani nana conseiller bandeke bopanzana moko na moko nzala eleki kotambola lisanga totonda te mutu na mutu ye yebela bawa ndeke mitema mikusa bakene bango braza bajika bazwiyaka pokwa naoloba na yo pourquoi nalobi boye kapache moni RDC bajeune congolais fo bazwa en charge ke gouvernement ekozalaka ndenge eza kobonga pays etali force na yo te okokuta ngo na lero okobongama na ntango oyo nzambe atiela esimba yo moko s'enrole lokola oza congolais okokima wa te okokende wapi ata bozalaka na susi okokima mboka tanke oza na makoki okobima te okosala nini na lero oza na obongo okotikaka kongo lokola esa boye nasalaka boye bacongolais bao bazomeka ezosimba yo kuto regrette perda ta mama ya ebele un mois de vos combien d'émissions et puis eza kuna eza ta lokola awa te loba mikolo nde bafongoli chaque lundi ti dimanche baferie ya covid place bakanga balabala un mois nien donc na 9 mois wana na koloba 4 mois ya bien 5 mois férié bakangi poto moko tina te otuna awa boy otuna na Belgique kaka bongo kaka pe boye je te dis potala na loba na yo lelo copie ya poto linzanza faut zaka ba Marco Loko ba Marco Loko je te dis linzanza tala capache bato bakuraje baza po penabité pas ça na kamati ba futi parler c'est ça yo mo pa yo poto sik ba futi ba parler ba bomba yo te ba mitema ba lobi ebelinga bité faut te ba péter biso ba masque te bo pasa capache photo sala keba bo bese belé donc moni ba photo monsieur yaka okolenga oteki lopango ba memo poto pamba kende ta commerce nzela mai mbonge baluka oyebi ke masu epesaka na ebisi yo nzela mai to negligera biso to nsala kisasa kutu nzamba sunga to sokwa bilenge ebana ta mwa misa tu mine et après na ermo puta pe er négligé si et ça nango normal mais ta poto mingi te to saka se fie nano prêter ni mo me filmer pourquoi boye bobanga kani o mona ka te memba photo mi tata zo melati fala taka tricot Gucci o mona ka te ataza na hiver fala taka manto moko ya luxe ba préparaka tout calculer donc photo zo ya otali o piquer mama c'est to teki lo pango tenga na kokoka te papa kufa avant ngana teka lo pango na kende poto bokakila ne olo ba loko wana na otindela ka pashi lo fa kasi pas to betala pe biloko wana ne bandeli ya solo te yo kaka pashi mpe komtala ba nga naza ndenge nakendela ndenge nazaleli ndenge nakendelela nga partout mo te tani mko kwa video ko tshabo komona ona otomba nanga na fete mindele me nati nangela mbabaso ya basoda naza niko calculer na ko calculer te po na bi ndenge
mutu a mutu c'est ça eteke bango nyonso kaka kocible na bi tala sur 1000 photos ya poto okuta na droit te eza négligé exact kaka ate akangi na ntongo préparé ate akangi na 0 heure préparé pourquoi ezaka nini basalaka influence babangisa nani or poto déjà ebele ezala nango kitoko eza bien vraiment ndenge poto eza bien lokuta te nakomi na nga badubai mais namoni babudinga dubai mais modele nzambe asalela poto ezaka na ndenge nango wana lokuta mabe te ça vous flatte il est merveilleux mais yango mpe eza suka te nakuti batanzala baza oyo baumela mpe piaka ti lelo baza bacourage mpe baza mais ya kokonte nakuti bafille ya tchatcho baza mais bafille mpe mpoza koka bakapashe bamingi te ya kokonte eza betone mutu mutani etwali na ye ndimaka etwala moninga eza mama nayebi te pasto te biso ya mutu akobonga mpe na mboka na ye nalobi na oke mbongo wana soki natiakanga ata na kopa wa mama ndelelo 3 terrain na ngai 3 terrain nazoleka mpe nakoti na compte bapembe na député azaka na 3 terrain mama naleka nga bitani naleka baterrain na ngai nasomba ngo naleka likoya kotambola bitambola tambolo oyo bilukaluka bimatamata bikendakenda sans motif pasta obomba mpe okapasina kokende lolo ozo makambo ya pasta mokoke lolo obomba nalobi nabombaki te ezalaki ndenge namonaki sikoyo soki nabeteli yo oza faux tozalaki deya katikati moni ndenge dossier esalemaki na gangi wana atiaki deja eyaki boye neti ndeko na ye bitumba ye nakende osala neti somba kapashe so na meko osala kwa neti natie mal à l'aise bien neti ke tokabwani na ndenge ya ocomprendre ebetaka fo moi teke tata direct pa na tekaka yo na deux tous les mauvais temps esimbi te kapashe awa tala na betela bato te yo témoin même bandeko na misu bayebaki te pa Claude nandopesa même Claude mais même Claude eba ndambu yo pene ozali na fefe kapati na zawa eza gauche droite kapati nde na zawa tala boye kuta eza befo na kweya kapasi bengelanga fi wana kutu yo oyebi elmo kutala vyana kapasi na bakonzi misu baya na edese mapapa bakonzi ya pepele bakonzi moko kilo lokola lagon bakonzi mi baya na Congo bimali banda mona bokonzi ya Congo bimali banda mona kibokonzi ya Congo lagon eza tali papa 5 minutes naoloba na yo ana bino be mutu naoloba na yo okosite kilo mikande moko basenki mpona kosa Congo na biso tezala motema kaka napesa $100 po asala ngo napesa nabai natinda $100 chance ozali vigila oyebisaki ngandi po basala boto oza na biro awa ngai kutu te moto akosala ngo ye eloko ya pepele eza nango droit obenga awa aza na poloni asalela yo benga oyo mama RDC sokokufa me mutakei pourquoi nzambe asalanga congolais pasta ntango obimi mpena nde oyo omona po awa bilo mosusu obetango kara RDC ya mboka moko oyebi soki oza congolais eza ta ndambo ya lisuma tika boye pasta nakoso te se komona ye mpena nayebisi yo congolais eza lisuma kozala congolais eza lisuma moko na vie nayebi te soki oza ta nayebi te kapashe nayebisi yo namoni motema mabe ya RDC libanda ya kokalinga ya kotumba na bato nakuti obenga kote oyo na bato ya ministère soki ya wana ya wana oyo basala ambassade ezaka wana te ezaka na Ukraine te na Moscou toboyi te soki mpona kosala papier wana oyo kapashe baza makambo kaka mabe osanti kaka mbongo fesa na kati est ce que ça ezali benga oyo ya Pologne oyo asali boye oyo asali elobi na bato toza mwere moko wana banani bana bino ngabi kasi gouvernement ya Congo ti kasi bino na bango nabaka na bino na bango Congolais akeseni te kapasi Congolais tomoni alobi français na anglais nawa azolobaki yakasa français mentalité eza moko du sang oyo bayibi moko du père et du mère Congolais matete du père et de mère bokosa te eza na Congolais matete ya Kintweni Congolais ya Kingasani Congolais ya Louf Congolais ya Londres Congolais ya Mintwende Congolais ya États même biso toi
Lisa et des pères. Lisa et des pères. Des pères et des mères. Oui, Kapash. Non, le bano polele. Motema mabeza ya niveau 0. Yango moni. Ko compter na mutu. Komekate. Tala, moninga. À part Nzambe, kopkato sala. Komekelo wana te pas. Kapash. Osumuka. Bombela yo même yo. Si. Zalana yo me bombela yo. Naba noni. Et lilingi na mo ko piango confiance te. Ato ana piyo, ake wapi. C'est ça. Er mo ego ya aye, auti wapi. Na sala kia na moni yote, na sala ma kolobo zate. Outi côté nini. Pourquoi on se mbangu pe? C'est ça. Le lilingi. Pourquoi on ba ki boy? Chez yo même na ndako. Na famille. Mutu mususu. Amona ki ndongo bandaki asepelaki. Tanga mona fansime ye Kapashi motema mabe kotisa motif. Jida ateka Jésus, sata kotele mazaki na Jésus. Akwa ko regretter ngo komi trop tard. C'est ça. Et fort ozo sala, tanto pozo osunga pe ba misusu. Ya na ko sunga mususu mutako peso avante. Akokwe avant. Abimina no mabe si mesimbi tanga ke no fungola bo fungami ba je. Na ole bisayo. Ya solo ko. Limanga. Ya na ko sunga musine bandel kanga. Balela me bazala. Pousa ngwe mata tangi ko kokaso tango dispenser mutamta bimba la moko. Siko yo foni no tenga kenda ngola. Pour nous c'est $50. Si on a pire que le na masanga kuti na moi so zaki na après 3 mois ngo songelanga. Ya na suki. So ko persiter na o pesa ki liboso wanga na mi libela. Surtout ça. Sikoyo pimela bango balela metango ko pesa akene mbala moko. Sikoyo bon ma zo 300. So ko bonga te kende boye. Mbala moko na ko sa ote. Na RDC ko favoriser ba goigoy te na olobaka ngo en majuscule. Pour ça moto aza courage pour ça ka jeu atia ko ndimo pe libela. Goigoy so ko pesa le la jeu atia commission so ka ke lango azongi pia ka elio. So ko pesa ta bengi bato moni akabaka tende ko nanga to kola ne metanda so bonga mo ngati kanga. Awanga na o pesa iwana congolais. So ba sala bino ni to en Afrique pe ami kakatanga. Nga kolombongo na so mona ba danger na dossier. Yo sala ke loko te mo ba charge ebele. Mema. Ata liboma mema kolinyo sotan. Osoma liboma mema fulu nyos. Boniko. Oye kokina mikumba me. Oye le kilo atiki. Mais yo so mema tout. Surtout la 2022. 2022 pe. Fongola mi. Na pe ma foi. Kolia ba manka o. Ba nyonge pai. Sakana. Mikolo yo. Ese pe madame musis. Comment ça ne mobile non na mwana ko kana fufu. Olingi bolingo kende te. Yo. Sana tata ko ngana na mwana. Oh, boni boy. Sana tata fue le ka paysage. Kolombongo yo. Oso. Na oye biso ba piste clé. Somo 2022 francs. Conseil gratuit. Yina muto zo pe kiso banzela mbongo. Ndeni. Yo kanga bien. Muto alingi mingi kote mbongo ko bima makasi. Koleka kote mbongo ko ekokota. Éviter. Na olo mano polele. So yo kinga base. Ya solo. Ndimelanga. C'est pela na muto azo forcer kote mbongo kota ko kende. Muto malamu alingi yo. OK. Je te dis. Mukili ya mabe. Tala na peso conseil sérieux. Kapashi 2022. Motema mabe komi na Android ya masekiti. Et mati pena izu drone. Et puis période to komi ore babola batonga bakonzi. Bakonzi ne bazotonga babola. Renversement. Lio na zamba leka makasi matongi ngungi. Makambe baby. Boko. C'était pasta. Yango pena. Ezana muti mususu so ki Kapashi azaka ndengwa na azo sepela. So ki Kapashi akomi na quelque chose a aider ote, appuyer ote. Tantôt que tu pèses que mbote pose à toi ne fils que le coup. À la gare, on peut se le prophétie. C'est un remboursé. Si le lot a remboursé, c'est bon, celui qui a Natala Gayo. Mais pas à 100 francs, tu as un libé là. Pour tout nous répéter pour mon nom normal. Mais ce qui est matora, c'est pour la pouillate, ma comme Kassou, Zoua. Non, le banayo. Kasi. Au moins, ma cambo est pas. RDC Mbokate. Non, consulté. RDC Samboka Moko. Au lieu Simut à Sepeli. Au Mélissa Sepeli. Comme même personne là la kate. Au mi fundi sa oyeba. Nande di pasta. Akotala subilo ko pesa ki était na mbongo. Ko tseka na ndako. Amona ka tefa 14 pouces. Amona ka ticha ko pal. Modèle ka ndako eza oratala lokumu na ko lia na mbongo pesi nyonse ke na se. Abimisi motema mabe ko tala ndako lokwa kamera. Aliesa ka batina fier metala ndako ala ngeza mabe. Pasta. Akokendo beta lisola mala mutakomika na sujet wana. Iko banga na oyete. Ndako neli nzanza. Ndako neli nzanza. Ko saka fier ni. Pasteur na comprendre. Ba pesa lo ngimbote, ba fini. Na oyebisa yo
congolais même colossa omoni satan asala masumu makamaka na niveau ya Congo alobaka masumu nga na tinda na Congo est-ce que banji ya solo penda bokokisa nga na loba banji babi tozalaka na 8 bando tika depuis babanda Congo na Lumumba bakoma na 98 bango moko 80 tuna bango congolais na loba na yo surtout likambo lobi wana ya kolakisa mutu nyonso te ndako omemaka mutu place olalaka te conseil na pesi yo kande lobaka sala kwa poso yakoba osimba te ekuba oye banzala na kotanga te omoni vi naoloba pape naozongela kapashe boboto tolobaka boboto nano emonani te na bato boboto eza différent na yo nzambe asenga na bible kolo moki abi nini lingango okota lola me nzela yango lola fo tentation elanda yo olingi tentation te okondima nzambe nde ndenge nini batakisa sa nga nabengi tokende kopo boyi nake kopi natie mutoki na moi na nyokwami nazongi na sanfa nalambi biloko opesanga na lia so napimelo na mutu mabe kisasa fo boyeba ndeko nanga kapasi na bano fori te po to nga na uti etei nga ebele nalobi ebele so nalobi ebele ya kozanga koleba kolula eloko na musika te kolulaka biloko na moto te mama na nga soki nafandaka mombongo na nga soki natiaka ta na mesa nafungolaka boutique nde lelo na te bato misato babeyanga ta patron nakoma komibenga patron ya ndoto soki na voyageaki te nasalaki boye nde tosala bavoyage bapiaka nde pesa bavoyage babike bato voyage bakendaka bien so nakeka toto nasombi 3 mbinzo asaki nazongi nateki nasa 5 voyage seti saki ko maskonte soki ka wana vie mais parfois le malheur est bon reculer pour mieux sauter miso bai nanga natikala nabeti calcule kotikala na badémarche nango faut pas ta nazongi nzambe aza bien impise bandi komonana mpona baini naisa bango natoteki lopangu tonga na koyeno tika libela nakimi mpe nzala te mosala na ngai nasalaka bakapasi boyebi 1 2 3 4 oglanaka na moke na mayele pa voyage esali epuis nini esalaki boye tala tour ya liboso epuis esalika bien ngai nazongesai nini voyage bopimaki na liboso po tokende te wana tongo mpe tokimaka te tongo mpe katoke totali tozongi namoni yango eza elekeli nga mama na ngai kongola lingi komona makambo soki grave eloko ya danger te ekotingani na perte perte nga na bomba bavoyage mosusu oyoki epuis babetela motu te yoko tozobeta te lisolo ke nakendai boye oyo na moto babetaka te soki mboka kende wana suka na mboka te meta okokende grenade omona oyoki makambo olobi ndenge mokilo eza mama kolula voyage na mosika te beta kopi na yo teka ndeko na ngai nazozongela bakopi tozoloba vie eza na maboko na yo moko eza pe partout merci mama okoki mbandaka bacoli yo me bakokama resultat na yo koleka moto auti bavoyage ya misika makasi mutu nyonso aza na chance na vi ndenge nzambe atiela yo nde olimita yo selo miso na ndenge omimona surtout baprofete bango nde babomi mboka eloko wana yinanga makasi teyanga liloba na nzambe tikanga na makambo na nga soki na change wana nayoki nyonso soki na change te tikanga komo kolakisa nga direction ya vie ngai na mwana moke nazonga no polele otala yebisa mutu ke linga nzambe ezala courage kapashe tika makambo akosa mutu ke boye na periode oyo ezalaka te tous les périodes nzambe apambola guerre ekoki koya ere bato bakweya yoma omati naoloba no polele omoi na ukraine ebele tanto bazwanga moya kokota ba Schengen a partir kaka boye pa bakoti Schengen mboka ebebi mpo bino bozwa solution alors eza facile où est le mal bango bakolo mboka ebebebe bate baamindele kote ti bakokende bayebike baamindele na bano polele ebebeli bato mwindu te ebebeli nde mindele bino nde nalobi baoyo bozalaki na makanisi mabe mpo na baninga bozanga yango mpe kaka epa banda ofanda obetaki te lobombe ekwoi sikoyo yo mona okomola ya libanda mpe na ndenge mabe te naloba kaka moni naloba ngo na esengo te kapasi namoni motema mabe soki babino te beriki manzaka te bamarke oloko te ndenge nini sikoyo eloko mpe esalaka bato oyo okanisaka bango nde kuna bango nde mpena baotyelo libanga bato nakanisaki te na ovoyage nde bango te komeka te mama bakotinda bikela mosika na ngai
na yamba koi lokwa zaki sa maseke nzoka nde mina kolienge zaki pe pembe na kima bataba po bazanga na maseke nzoka nde banyama bato baliaka matiti poso omoni maseke obisata na ye nzoka nde mule ya matete omoni nyama suka kitoko ebele na nzoka nde koi bato napesa confiance liboso nde omoni na kotimbela pande na komi na voyage yoko bapele okomi poto bamoni okomi pembeni bapeleka ekangami ntango zwi avio ozongi batimbeli okomi obenge ngati nayebaki te ozalaki congolais motema mabe kapasi mobengaki te ndenge nini owumeli congolais motema mabe makasi omoni mpela ya yo pasta yoka mosusu obwaka nga te mpo na nini na boye nakobwakelo na nini na likambo nini mpo osala nini mpe na likambo nini yoko balobi tosasalela tozalaka na posa nde boyeba bocomprendre remboursement soko olingi soko olingi noti mpe toza te ke eki toflataka te awa te nayebi te ekuna awa te kapasi na okoso te estce oyebi ke ebele nalobaki eloko bato pourkoi bato ebele bayebani bakomi baso aza na ma difficulté fo atanda mpasi ne kobela na bato libanda makasi eloko wana ekoma makasi na biso so na balokuta makasi okosi te na remarke yango motu tu kaka oyo ozosala wana zala na bapire akati ya mwa mibale misato oyebi te te soki eyindi ya kozala azali Capache, moi, mais n'est pas dit que ça populaire partout. Si. Capache, à part Rio, n'a qu'à cause les rêves, n'a benga qui m'ont bien États-Unis. Maman n'a mis au kimao. Tika boy. Bobiko. Bon, pour pas que les malheurs est bon, hein. Il faut comprendre. Tout le monde n'est pas tout le monde. Ça, je te dis vrai. Ndi melanga. Oyebi, ngana kocha sije na ngako yeba na tepe comme lokola. Nalandaka bato simasima kingandi soko tingana te musalo nga nasalaka nzambe moko ayebi yango moke korembourse yango moke kofuta nzambe asalaka toujours na baoyo baka patient zelaka nga motema kokomisa sije koyeba lokola sije moko boye te obe te mama namona nsima boye soki moto apesi nga mbote nde nake omoni soki omoni nga te kapa tozala na yo tozala toforsa nani tofaire voyage biso toforsa motu te tolokuta mabe te toza pene kende pai ete tolanda biro ya nani lokola chef moko atalaka biso na tv toketya ye mbamba yo nde oza wana pesa document tovoyage nani jamais ti lelo osepeli okabi boye ofandi ta biso lokola tv kaka alors naloba no polele omoni pere tokomi kapasi mema kilo ne fanda nango pera pasta conseil gratuit po misusu okomona soki baka bamoni tv aye na kamera bafilme na bana mikio azopesa bango basani ya loso ntango bote babi mutu malamu yeyo nzoka nde azwi tv afilme mpo atinda na poto bamona batindele ebela mbongo ntango ekoyaka esomba bandako ntango kamera ekozala te bana nzala ya solo bamonaki na tv mama abombaka bato nzala yeyo be papa nzala ntango baye abanoka kuna bandoki ngapi naloka bino awangani bango beso amoni tv kamera naoloba na yo ebele omonaka bango aleki na tv aleki na mama emo bobima na hôpital basi otyakise mitema ofuteli bango mbongo basi oyo bakotelenga na nzala na bana wayawaya opesi bango sanfa babanda mombongo rien aoloba na yo okosa te kabashi kongo eza na mascarade ndimanga trafic de friance eza na kongo ya somo echa makeup nayebisa yo omona mpenza veste cravate super soki na hôpital boboto yeyo mutu malamu landa esima wana opaola mbango ndiro fodai na camion mutuka kopani bakobenda vitesse fin okoka mbanga okokama yeyo bachange sakana oeza lera obelera mboka oyo mama namona makambo ezaka nalanda feti moko balikola carte d'anniversaire invitation bapesa nde ezongala nga bito kolemba bisuni na feti oyo invitation apamaka bika modele invitation oyo babeta wana machine ya compagnie bakomi komba mutu na télécommande eza te na biki te nga bimisuni kolembama nalata veste nakenda nazonga na bouteille moko na musuni asosa makasi nakoka kokata te mpo mokalinga alambango na ndenge ke batika mpo na ntango arekipere nga bilange kokende na mbalango na papier mpe mondire formol poche nabi na rate nyonso menaki ata na oyo osunga kwanga na ntongo yo mboko oyo sakana naoyebisa yo yo wana se motema invitation
On a su qu'il y a maré, on a su qu'il y a invitation. Invitation est cosingai. Et là, tu as dit lamba kilo, t'as pas tellement maman fête un peu vous amener masanga. Bakaboli kaka. Tika. Nazoya. Batazo pesa masanga soko tali. On regrette. Omi tuni mama e. Ko binengo iki. Kama natanga biture zoya. Nataka ai suki wana kini. Twanga, nataka msepika. Nataka msepika na class. Tu n'as pas bossé là. Si fait bazaka pe fier ba protocole. Maman. Oh mbokate. Yango moninga na koma tana ke fête. Ya ngai te. Okoza na fête kapasi. Obina ke tiko toke. So to koti fête. Na kotande ba mare balati te. Na yeli binote. Tika boy. Walo kutate. Na yela bango te. Na yela komela nanga na kolia. Nga taka ba mare si makotonda na kirda. Kana olongola. Wapi sape. Ibane lekia ba makoko. Vraiment gagné. Aza combattante na lero peyo. Mboko tala. Kabamba iya omboka. Kongo na tondo kolati na ile mbimbi. Nga ko memanga na fête na tomboka lo na fête. Ofandi place à mabe. To pousse na kota biloko. Kona yo. Ta chebiso na hôtel ko ba mesa. Elle fait côté. Elle pasta. Na hôtel susu. Batite na hôtel la table à mesa. Appelle le bandakoto te. Appelle le bandakoto. Non, tu as premier tour, tu vas comme 5 tours. Tu vois la mission. Tolongbawa. Toke kuna, tokende. Ndana kote misakiti pela. Tolonga na berlier, toke tina scorpion. Mais yo kaka, na utana kisaki jase bato ba fani fembelo ba ko le feta. Ba trompa ki ndebi sur la table. To zaki nde Nangi na zembe la ba marié, c'est la biloko sele kanga na zo. Wana ki o mikila ezali. Toka. Mbinzo te. Solo ka. Yo lingani, famille mobile to moi si. Famille mobile, famille ya kolia. Lingani Koto kolia famille mobile. Po ba lengela bango. Makasi, oui. Et puis kolia côté moko ko fana kito bato balati uniforme te. Baka milibi ba mira biloko na ba sac. Linga ba ta ba cravate, o ba solo ba français ava po ba lia na koba, na kobanga. Na récupérer. Boko. Ayebi tu léger. Quand la fana côté ba marié et côté ba la famille te balingi discussion ko tsaka milenga masanga na milangi na ba god ongo sa betika pendongo ya boy mama tanga tolela ngo lisute koma mbala moko pasali bien ba système te ba pesi schéma moko ya bien pomoni et comment qui staff bembe pesi batu basoni na yoki sango muto akufeli batu baketale na soko bazolo ba fandi sabiso tokomela wapi on dirait que fêter c'est pesi eloko yo. Tu pas tu akufela ka eloko wana nde basalaki. Oyoki eloko ko salema. Muto akufeli bwe ko assister ye. Après bon ba fandi sabiso wapi. Mais obi ke makabuto komo sana kongwele ki même satan. Makasi. Kapashi na zo bisayo ebembo to ebaka kala so muto akufeli azoya makolonzela nzela azo tika mapapa azo kweya kolela ekenda wapi. C'est ça. Et ben bon, tu es pas sûr que tu as coupé, il faut pas que tu aies tout co. Malgré tout, tu même coller succès na coiffe. Et kenda wa. Et bembe, ça so bomoni bembe bozolenga mutu to so te ya masa bible fungwama. Omoni bembe ozolenga. Pourquoi koufi et salini? Lelo mutu to so critiquer bembe. Totalement na carte. Bembe na bango staff hein. Et bembe staff hein. Et pour ni boy. Bazo critiquer mutu koufi. Akufi na l'air faux hein. Oh mboka yango moni na la Congo komi danger batonge bembe bongo mutu c'est ça papa il faut ça la très attention batonge bembe papa ngana au technicien ngana foutre ba 2 ans ça wese 2 ans ça wese 2 ans on a farate pas maman premier jour na tuna na ibaki te ndako kitoko na taka lupango sana boutique lupango ba na boutique te me baso komandaka ba sacha vide kiranga 3 paquets 6 paquets na tena lupango papa dingue so 4 paquets 6 paquets boutique zo mwana te na tuna bango pona ni okoyeba mama ngapena ko tika 2 paquets mboko yo Congo foye en tout cas mboko za bien mboko ga bien oza challenger mama ngapena ko tika 3 paquets tala somo tono fa no lupango na boy ngambo kuna terrain côté moi terre tono be terabale mais moi zamba parce que banda ko étage kuna jamais ko sa wese na moi po ba tu étage ba ko ba ki mandoni et tala John ba tu pe na moi ka étage bo fanda mais moi
kuna toki posa nyana ton faut kanga lokwa jeune c'est là bout tout ya mon faut commander ba sachet ya mon bar poto ba po comment on tuka na kitunga ake bwaka mukomsuna kama gale ko bwaka tele kana ngokuna ngabi me oni ndo ane mikumboko. En tout cas, Nzambe apambola biso. Vraiment. En tout cas, to le labino tout fort. La page Moumela 2022. Nous sommes ça répond à ma introduction. Mboka to uti Nzamba sunga guerre si la po. Guerre za comme ma pays na bada danger. Bino pe batemite ama be bozana bamboka wana ete ya bino. Côté boko kende, boso bomoni batu ba ye boyemba bango mala. Ko guerre bima. C'est ça. Est-ce que vous comprenez nga? Na lo bandenga polele. Et puis Congo na solo ba Congo RDC difficulté bozo bambela batu enfoutement na ba famille. Bo fungola jate ya kolia batu baza kimia makasi kongola komi mboka nyo sokuta ta bongata zotika la pona fufu c'est ça fufu lokoni kapashi binango temo kile na koli atina komi alinda nzamiliki na dimita ta misa te kota na nzoto yo c'est ça yana ba komi suna kisasa ko tambola bomo na linda nzamiliki te soko monya ngolobe uti gombeke kuna ba memaki basa mombonda ko kita bwaki autant mana 50 fous la cité linda nzamiliki exact ata nesile o zango wa soko mona ba mse mutu iri japona maladi pongaka na somba tina cha miliki boni sinda na bulu kutekewa si na nguba sanfa lokwa balingere sindaki ko chali ko bana ba sofata na sae na ibi ko leki sasa Congo mama ko lieza pasi Congo to lia mabe mama kolia oyo kolomgana zala na koluka vina kotonda ki oluka vina nzala okosala babétise kapasi na kosote Congo bakonzi protana na ozongela bamboka ebele eleki Congo na population me babonga te me baliaka malamu est-ce que oyebi ke toa l'échec bapaye tino makambo etali kolia makambo ebele soko ozobanga na oloba nopolele mboko oyo un Congolais mais côté kolia manka ya makasi toliaka te epumbele banzinzi échanger ememela bafurimi lipapu elembi kotonda mabe makambo kombe misekete na mini bakomi bilongi ya mawa mabome na libanga eza te musi etazotala posa zonga te nakende po awa l'équipage nana kobomanga babeta so libanga changi te misekete soko bambi kuta pusa ne zakanga aboya miboma akende lifela misekete na kufa tana maboka mute omemanga omema chance musi etalonga tongo tipoko naloba na yo elelele bambwa obunga mbwa nzala te yoka bakolomba akomi mesha mbo eleli ya defete na seni nazokufa na lopango oyo kokengela ndako ekomi ngambo mbwa o mboka te sakana nzamba pambola yo atuka numéro ya paste eza wana bachallenger boumela babanga eza te te napesaka ndeko na ngai eriki manzaka na belgique umela Marc Oloko mobala blessing bakote bele na Irlande Patrick Somao mobala Odile Bas Papa Manuel Miyuna na Owayo na Colombie papa Layos umela yo penda moka koswa et puis nemo maman Stéphanie Bas kapashi yo wana bakote bele John na moina Pointe Arsène Mopanzi numéro na boyebi na staff tout bato bazali wana donc tolela bino tout fort vraiment on est ensemble Nzamba pambola Congo kitoko makasi merci en tout cas merci d'avoir venu sur Balandi biso pasta ye numéro na ye ozala wana nde ezala kaka bocheke pasta encouragement et ça là vraiment bien merci à Joe Mystique merci à Arsène merci à l'équipe ya Kapage télévision en tout cas base 2022 bobongama Nzamba azala na biso tokutani prochainement soki aye te tokosala esu makambo ebele mpe baenseignement eza su ya kitoko merci bye à la prochaine. Papa, oredezo yango est-ce que biloko yango eseyaki kokoteleza wapi mbote na biso mbote mama Kapage yo mpo zawa awa na oredezo na conteneur oyo bayebisinga serie ezawa makasi eza mpe na agence ya mbongo soki otindeli mutu mbongo mpo na kozwa yango eza facile kobosana te oredezo eza mpe na flat hotel bino bato bovandaka libanda mboka polala na bakondition ya kitoko luka
Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa, Na bosani. livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama baby biloko bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible, peu facile ya kozwa bourse d'études bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli yo ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli yo du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino mpe bato boreva kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport po boprofite na baoffre oyo donc toza wana mpona koservir bino okanisi esili tintin ba bourse d'études ezali mpe mpona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation mpona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na limete 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de
voyage Eric Travel. Voyager na facilité. Polobi na yo eleka lelo. Voyez. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté aye lisusu Cynthia Kapash auti kosukola apakolaka ba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya opakola ngo olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko oyo éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma nakoma mwa rose bokomi kosisa te bisoda mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekotakota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé ya opakola nazo recommande bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Rude Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndetinga bomona poso na ngebe barate bosepela na poso na mikolo na tingani kaka na Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.